Organisation déjà bravo ingénieur bravo Yebi, c'est la 3e fois. Tout ça là chaque fin d'année. Les appels moko ya moi soza na poto bébé Kingombe yem to aider biso ça l'organisation poto dans la partenariat partout. Bon, nasengi merci mingi na mama Kingombe bébé Kingombe oza papa ya bébé mutu azoloba marqué nga fort et ça li biso bien makasi donc biso ba danseuse pe to sepeli famille pe sepeli Kambo prend biso comme d'habitude déjà au Zambali vous souhaitez donc na pesca Mexique kana Junior Belga de mon femme l'homme d'Alvalade na pesca sous merci père maman bébé Kingombe za mère boss mutasali boy tu moni ba carton ba soso ba sac ba loso pour na ba musicien na ba bureau ba fêter bien na ba ndako na bana quoi. Quand vraiment bien mon casse mon papa mon boss mon leader Junior Belgado avec notre mère. Kombo na ngoma lisege fola naza moko ya animateur na kata latino lisege fola animateur messager kasi teye kolo orchestre biso totikala basi Allez viso alobi na moni ba betso souté ba le 8 mars biso tokuta na ciné atlantique avec moi Junior Belgade ba te bile ba lo ba ka ko beta teza lukuta mais na si bango bo benga ka Allez viso Non, premièrement, merci à Junior Belgade pour l'initiative et puis pour les membres de l'orchestre de travail fin de l'année. Donc, Junior Belgade continue à monter ma malam Mozaranango. Il y a des chanteurs, mais musiciens, des instrumentistes. Il y a la vie solo. Balobito s'abonner na ngola ultima hora. Angola ultima hora, bravo Trido, bravo. Tozana to s'abonner biso tu na ngola ultima hora. Balobi za chaîne o biso tu tolandaka donc bolanda ngo bokozo ba novidade tu ya Angola. Awa ya bango ezaka ele et salami ekoti. Awa le kaki tete bango avec Séret organisation makasi Angola ultima hora TV bo s'abonner wana donc. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à Bodi, ça dépend de l'heure quand vous allez sur cette émission. C'est toujours moi, votre humble servante, Palmiramo, autrement dit la Madonna. Nous sommes tous à Pétrangol, précisément à Pétrangol, à Feshkoura, il y a occasion, il y a remise, il y a Biloko, il y a fond de l'année, il y a notre leader, il s'appelle ici, musicien, il s'appelle ici, donc il s'appelle ici, orchestre mobilité latine, donc qui est sur le terrain, pour voir comment nous avons à s'appelle ici musicien donc nous allons voir là, nous allons maintenant voir des images comment ça se passe. Il y a remise, il y a moko il y a musicien comment ils vont recevoir biloko na bango comment ça se passe. Là nous allons retenir juste après. Musique ebimi na CMI. Ya l'invisor Yoka Junior Belgado Nyamoragira Lenge na embeli leki na yo JC Faron papa na miradi Vise kia la députée Nasina mesana na milelo Ya Jansi Katakata Nasina mesana sekolela Ya Nakufela ba para Nalela ya koe Fani bombola Nakufeli boliko Ya JC boy ya Faron Pafile pa da image
ekipaka nango saison te Naomi Bombo nambula nalelaka lelanga mpe nalelaka mama Babel Matondo 4 fois par an mawa na ngai nani ayoka ngai Régis Soki kolela na ngai platini mosada yoka mawae Sami Diavita Régis deso Edene Malembe sala kupire ya mai ngai na defisa yo mai po kolela na ngai mai eleki tro mawa Machine Bora alevisa nela momo balado Toura Kaza Kazenga ne tombera jamais Ijon Ndeke Ndeke Didi Romaro Ayawo Yoka Bébé Bouchou John Fishkal Agogo Ibenge Avo Serge Manzambi Lokolo Pati Mambulu Lokolo Prophète Jérémie number 1 et véritable Nyamura Kira Avo Muzombo Douglas Tout ça, ce qu'on a chef et orchestre et cité Lantino. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler, mais qu'est-ce que comment pour une œuvre au leader na bango sali comment ça s'est passé sali bango ndenge nini et puis pour na biloko bazui on attend compte. Bonjour. Bonjour madame. Tu vas bien? Oui, très bien. D'accord, merci. Merci beaucoup. Maintenant, tout le monde a une occasion, il y a remise, il y a biloko, tout le monde a pour nayo. Quel mot que tu pourras dire pour na biloko et ça les mi awa pour na leader na bino, au trouvant comment? Makambo et Samba Libosote, Makambo et Salme, Salma a déjà trop de gens à cité latino. Makambo pour nous comme d'habitude déjà. Au Samba Libosote donc. Na pesca Mexique kana Junior Belga de mon femme l'homme d'Alvalade. Na pesca sous Mexique père maman bébé qui ngombe beka maman Susana onu sosala pa bana nae. Donc merci à trop bane ba ça c'est Lamborghini Petit Jésus muta Makambo. Makambo yope na senga per bato mususu pe bazo ka ba idée ba c'est la bana Makambo ça la bien vraiment. Donc Makambo ça la passe mususu ça la ka ana cité latino yango na vraiment bato ba otala nga ba leader to ba otala nga isuki vraiment ba otala les missions ba Makambo to ça la o ça peut bien ba pe ba ça la ngo ba baninga mususu ko suna baninga ça la moi bien ta moi ça ka lo ça la moi bien quand moi j'ai na parler ta la ka ça ngo mbongo soki combien te mais ya muke on a déjà écoute en liste nous on a déjà au terme muke on a des sacs à l'eau déjà pour un moto déjà na carton soso na bagazo ça na bloqué na babida ou les c'est bien et ça bien ma casse merci vraiment na Junior Belgado merci encore depuis c'est na bébé qui ngombe beka batutu balinga cité latino balinga Lamborghini et yo moko le grand cameraman bravo na pesi merci les sous na pesi bana Petrangol bana kuka partout Congo merci à toi c'est pas fort. D'accord, merci. kasi te ye kolo orchestre biso totikala bachase ye po apesaka kolo orchestre Bonjour. Tout le monde a carte à téléspectateurs baïba comme on a ni aux membres de l'équipe to aux musiciens. Comme on a vraiment des séries fola, nous avons encore un animateur et un carte latino. Des séries fola animateur messager. Na grâce à Moussa Landem de Sengi et tout ça on est ensemble vraiment. Pour une organisation au leader na biso à salle les vino
leader asale bino pona yo koki koloba nini pona yo quels sont de mots ou encouragement koki ko annoncer en Rolanda ngo sale bien. Merci. C'est la première fois pété, c'est la deuxième fois pété, mais ça déjà bon message déjà du message à Makambo. C'est que tu message à Rara. Merci Jesus. Côté outil, ils ont Jesus. Il y a le bagage en des bons. C'est quelqu'un. Je suis avec la danseuse et groupe Nabiso, cité latine. Naomi Boudabian, c'est avec lui nous allons voir comment bloquer l'équipe. Pour le journal Lelo, pour la remise à Biloko, pour le lobby Nimo de Tirana. Ouais, bonjour, c'est moi Naomi Boudabian, c'est vraiment donc. Et ça, il y a vraiment bien mon caisse, mon papa, mon boss, mon leader, Junior Belgado, avec notre mère. Donc, le plaisir, vraiment, ça, il y a vraiment bien mon caisse. Et nous, ça, la moitié d'Angola. Donc, c'est la première fois, mon Junior Belgado, mon femme, Madada Ilanda. Donc, je regrette vraiment. Azara est mon roi, et c'est un bien. Merci beaucoup, mon leader. Toujours maintenant, je suis avec Christelle Bébébou, danseuse. Il y a notre leader Junior Belgado, donc je suis avec Chefton, donc je suis avec lui. Nous allons prendre tout son anime pour l'organisation leader Nabino Sali, c'est loyo et donc selon Apena est marqué en fort. Et ça libiso bien makasi. Donc biso ba danseuse peut sepeli, famille peut sepeli pour ne salamati. Donc ne salamati va leader mususu. Pour la première fois te Belgado ça maramba boyo, la deuxième fois zo salama déjà pour to zoara kaka. Et donc bah merci belé pena papa si kambongo ebime zonga to ebi leader a moro to zarane c'est mo falma l'homme d'Alvala de papa Maeli. Donc bah merci belé pena osungi biso to lié na bonne année donc to sepelaka ke longo na leader na biso. Mtaleke na Luanda zate ça il m'a appelé donc il y a pesara makamba zo pesara pe kaka. Donc mingi mbanga passe. Ok, merci beaucoup. Hein. T'as bon, merci beaucoup. C'est le meilleur qui est sur la vous avez ça qui est bien. Les autres, à ma case, je dois continuer à gâter si Diretor da imagem, les vagasseurs.
Tout va bien? Tout va bien. D'accord, tout le monde a une organisation, il y a remise à bloc, il y a fin de l'année. Pendant quel moment d'abord, on peut savoir, aux membres, aux musiciens, aux danseurs. Non, on a des musiciens. Pour un des musiciens, il y a des chanteurs, mais musiciens, des instrumentistes. Il y a la vie solo. Ok. Mon nino kokiko s'adresser na muto organiser biloko pour na kopesa bino ba encourager nyoko ko ba pona ya journal lelo. Premièrement, on sing un grand merci à leader pour idéologie on a raté quoi. Tout le monde a la chose à la raté. Merci pour placer outil na grand puissant maire de maire et moi mbambani na bara. Ba merci Fadé ndenge za la kaka. Vraiment, nga pe na souhaiter la passer ba meilleure vie nanga. Donc, Félix Natal n'a pas leader, Félix Natal n'a pas maire, Félix Natal n'a pas mon frère Cédric Manama na Swagis Bagboy. Merci. Tout le monde a une organisation, il y a remise, il y a biloko à fin de l'année. Quel mot que tu peux adresser na moto organiser pour na leader na bino ko banani pour na journal et pour na biloko besoin. Bon, na sengi merci mingi na mama Kingombe, bébé Kingombe. Oza papa ya bébé mutu azoloba. Staff kiji. Yé moko kaka fa loba. Oye lobini, on a lobby yé moko kaka fa expliquer staff kiji lobini ni. Merci à mingi mama na sepeli à trop. Nzambe abakisa o ezangi abatela au place ozali. Merci maman, na sepeli makasi mama. Merci makasi. O staff kiji nde makambo na juillet. Merci vraiment. Na sepeli makasi maman. Nous sommes avec l'artiste Ibouba, comédien, Mantomonio Nakatia, un musicien, je ne sais pas, aux membres à bureau, tous à Ouais, nous sommes membres à bureau à orchestre à Cité Latino. Entre tapis, nous sommes artistes et comédiens, l'idée à la groupe Nanga. Nous sommes qui dans la groupe Nanga, nous sommes théâtre, nous sommes musique et la Junior Belgrade. Nous sommes dans place où nous sommes à la l'idée à Benga, nous sommes à la commune, nous sommes à la scène pour na œuvre au square salami quel mot ko ko ba pour na leader na bino. Non, pesa premièrement merci na Junior Belgrade pour l'initiative et puis pour na ba membre sur orchestre de travail ici fin de l'année. Donc Junior Belgrade continue quand na mutema malamu azaka nango ya ko aider ya ko kaba et merci sous na ici que outil donc nzamba zongo ça sous belé po ba nepe ko ya ba ndeko bazwa kaka yo sala be donc merci na bébé Kingombe mère boss. Depuis que je réponds à Nyonso, ça va prendre un bisou qui est bien, ingénieur, bravo. Vraiment. Chers téléspectateurs, maintenant je sais comme je viens de dire, maintenant je suis avec l'artiste Ludière, donc Junior Belgrade, donc avec nous allons vous parler à propos de ce que je dis. L'organisation qui est au salle, maman, comment a trouvé journée en ça se passait comme. Et là, nous allons recevoir maintenant notre invité. Bonjour. Yeah, bonjour, maman journaliste. Boa tarde même. Yeah, boa tarde, bonne fête, joyeux Noël. Donc, c'est ensemble quoi. D'accord, merci pour tout le monde. Organisation au Sali, il y a remise, il y a biloko, il y a fin de l'année. On a vu que les musiciens qui donc trouver un moment qui toko. Pour l'organisation, il y a qui ndengeni pour que au salon parce que tout le monde a mingi, on a orchestre mingi ça la maraté donc mais tout le monde y a pas nayo et ça la organisation il y a qui ndengeni. Oui, organisation déjà bravo ingénieur bravo c'est la 3e fois.
tosala yango chaque fin d'année eza kozala na bapartenariat quoi tozala bato basoutenaka biso mpo tosala baremise ya biloko mpo nga mona nanga na mbongo te nazane na bato basoutenaka nga chaque fin d'année yango tosalaka bongo na bande de jeune bwa vraiment ebi ezalaka Bruno Gérard mais tout oyo eza mpe moko ya mwana mwasi azala mpo to bebe Kingombe ye moto aide biso asala organisation mpo tozala na bapartenariat partout oyo basoutenaka biso ne balevison bafaron bafishi mongongo bato ebele basoutenaka donc yango etour oyo eza mare bos moto asali boye ti omoni bacarton basoso basaki ya baloso mpona bamusicien na babiro bafete bien na bandako na bana kwa de mo okoki koadresse équipe ya soutien nyonso basoutenir yo moni okoki kolobela bango pour oui omoni bato ebele bakanisaka kaka mpo moto apomboma ifaki kokaba na église kokaba mpe mpa na biso malgré tobeta musique ya ndombolo malgré tobeta musique toteya mpe publique eza deya lipamboli ezaki ane oyo moto aseda don oyo donc 2022 deya mpona ye baporte ya bénédiction efongwami mpo efe kaka moto alie ameli gazoza abe esika ewute ezongo ebele na moto apamboli boye ezongo ebele donc yo na nsina na baprêtre omoni cité latine eza orchestre eza na bastructure nango ndenge ezala norme na banza bomoni babiro bomoni mpe bastaff na bamusicien ndenge baretrouve na mwa eloko kolia mpo toza na biso ebele te donc nasengaka baprêtre bane eoya basoutenaka baorchestre mpo ane wana elekaki ngai ane oyo kaka nga donc comme ingénieur bave comme oyo alvalade banda na beta alvalade mpo bandango lezala ingénieur bave oyo okende ofilme misa apesa bato biloko ye mo alobi nanu te ye mo aza na ti oyo troisième façon et deuxième façon na botani te tosala yango déjà mais towana biso na mbongo te donc moke oka bandeko bakabelaka biso yango esengaka tosangisi tokaboleli na bamusicien na bastaff donc nayebi ke baide biso bebe Kingombe mare boss Bruno Gérard Aigle Giseboya Faron Fiche Mongo le millionnaire boss Antindombas bastaff wenge baya to basoutenir biso junior ma wete boss Claude Kanou ma vie de service donc nayebi ke année asiko ezala bénédiction ezala malédiction te merci na moto aide biso mpe merci na biso tout ozu biloko nayebi ke nzambe akozongisa ebele kote bimi kwa bon kese bozwa mpe ndakisa ya malonga yango oyo na bacompagnie na babar to eza na ngola eyateka nga napesa na molemba kopesa donc toyoki Atlantique ezoya mpona 2022 donc eza ndeni masolo yango nabosani kutu chance orapele nga mama journaliste babi le 2 nanu le 2 janvier tozala na clôture ya marathon na Mbonde le 8 mars après avoir 3 ans ya alvalade alève biso alobi namoni babeti osu te babi le 8 mars biso tokutana ciné Atlantique avec moi Junior Belgade bato ebele balobaki akobeta te eza lokuta mais naesi bango bobengaka alève visor soki nazoko rendez-vous eza su ya makasi na 2022 oyo tokutana na Atlantique le 8 mars avec Alain Visor gaz na gaz mobala bato ya Rachel Toubaran donc boye belé le 8 mars tozana bino Atlantique ba invité baza ba surprise mais le 2 janvier à biso tout na marathon na Mondaire chez ma vie de service chez Bosch Claude Kanou donc boya na clôture marathon na to sepela na cité latino donc on est ensemble quoi ba mesande ko kabara boye bato bana ba compagnie bo futa ba travailler bo kabilela bango atanine po eza bajete bakotinelo mpe $600 ou $800 boye so oza faux musicien mpe bokoliango na babiro donc ezalaka bongo donc merci na bebe Kingombe donc merci ebele bakoloba bakolema mais yo mpo kotika te yo mpo kokoya te e bandeli eleki suki eleki bandeli lobi ekoleka lelo donc on est ensemble bamasa tout baartiste nyonso merci na bino 2022 na yebi na nzambe tokolonga rendez-vous n'est pas marqué le 8 mars ciné Atlantico avec cité latino Junior Belgado bazui kao. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Vraiment tokomi kokoma na suka ya mission na biso tokomi vraiment na suka émission na biso là je dis merci à celui qui était derrière la caméra bravo ingénieur bravo je dis merci et puis je dis merci à tout le monde je dis merci à tous les téléspectateurs nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission là je vous invite tous de vous abonner sur notre chaîne Angola Outma Aura Nuizu TV donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne donc comme vraiment la suka émission na biso. Là, je vous dis juste à la prochaine. Retrouvez-moi toujours sur notre chaîne de YouTube. Donc, à la prochaine. Ciao. Beijo.